Cher internaute, quand on est Zalara, information est tamboula qui jamais relé. Toi, on a doyen, il y a ma musique. Oh, il y a moi, la pote, notre vieux, notre grand frère, notre frère, il y a Mosika Sika. Il y a des polyvalents. Avant, on a pote pour nous Moussala. Moussala n'est pas 25 ans. Pour partout, où tu as qui chasse va l'Ouagaï. Mais quand on est Zalara, nous avons pas d'argent, moi, on a de la semaine à cause de ton. Car on est père professionnel, écoute un écart en pleine pluie, père de l'unité Tuna, on se présente dans nous qui attaque doyen, il y a Libaya. Fleur Ashmond Dembo. Dans ce peloton, on s'est amélioré, les gens ont un cadeau déjà, on est au type moi, on dit que je suis bon, on a Moussika Sika, mais on a bien quand les Alaga, c'est dans l'ancien. Artiste maintenant comme Pecha Ranson, on a parlé de ça, on a dit que Monaki, na reine na bandaki on bande bandel ti ezalo calme-toi ok na yo to no yo arena kati yo arena te na to kopeta pena masolo banda pena yolo bandi pena yolo donc ngawana malobeba ya mboka bandi pena yolo to ya academia to ye maison mère to ye mikili to ye nyonso oyo bato kanza ko ndo ya poto na maison mère to déjà ya poto oui ça va yango père to yeba pour biso tu na lo to yeba là s'il vous plaît la gamme na nouvelle génération o ezaka na bane bakuna papa bali no mujang sko yo na yolo ozaki ya s'il vous plaît to na yolo o beta no orchestre ni poto yeba bon nga déjà yolo za quartier mo na remercier surtout bana to yolo ponga musique na bandi na yolo na école musique na yolo na ko tala pe baninga nyo sunde bazalaka ba vie na nga ba chanda solo ba tout meilleur force yaki to intégrer qui s'il vous plaît la gamme Guide Ismaïl, le pauvre. Image de Zalara. Oui. Chez la poto, camarade Nios. C'est là Libaya. Je sais pas où tu es, Libaya. Na Sinetoni. Sinetoni, oui. Na Sinetoni et puis na Bingo. Donc, si vous plaît la gamme, après, on a laissé qu'on a intégré, pas fait dans la digne de l'ogo. Wakae. Côté Père la Bossa qui a répété le site Baline. Mais nous avons souvent que les gars est bien. Bon, dès quand on a ramené vers Kufa, bon, on a eu une choix de maman intégré académie. Donc, père, il te tourne à vous rappeler, puis donc, on a eu un wakawa, on va se bête entre Afdel. Donc, on va se bête à Ninga et à Negozito, à Lissapong, et on va se renouveler. Biso siko to kota e vers ennemi ki le monde est azuli la monde tant arrivé la mosco to renforcer ba fait na biso ba logilo ba Marcel Selazans ba là il va tout mais bon nega za ravia zo ki contrat mo bien état niveau d'ayaki et on me permettait que il y a mo sigara net lo bara to beta musique la musique pe ceux qui mutaye bien on fa beta o ezali OK il y a mo sika pour tokene malamoko ya mo sika academia babo moment na Sam Chintu babo moment na academia le kandengeni na succès wana te academia d'abord on remercier bango administrateur to academia venanga so monodols c'est Sam Chintu Che Guevara en direct de Léo venanga modoga barambo mboshili pasta que son âme me repose en paix les bukabuya na pesi mbote na patibas na pesi mbote a tourna mboshili pasta. Donc on a remercié bango parce que ba jeune oyo ba ozaki ba sala orchestre et puis ba mema ba jeune ba poto côté bazali ba mille respect na bango parce que outil poto ba jeune pour eba poto no neka film on takimara oye pena lisu pena ke na makam et que c'est la force académie de fati mais pour yo zala ki po yo zala ra chef yo ngala yebi chef était exact moi expérience na leur façon quoi mais elini le cas académie ba outil poto na makambu pe académie limwe ka ba totola ba ke ba mende ba kei ba bino bo académie limwe ka ba semba zungu ba poto yom tozala na boîte po di rep mettre toro wana biso tozala ka ba cinéma tozala nini le cas académia représente Che Guevara académia kaka boeti kala ka botika na makini omoni académia ezaki na problème moko ya administration on comprend omoni lelo bazolo ba faire cher de poule azan orchestre na jet set ba bi héritier watanabe azan orchestre na ye moko le leader
académie nationale ezalaki orchestre moko balider bazalaki déjà ebele oyo so alobi a oyo aloba b oyo so alobi b oyo aloba a yango moni orchestre ezwaki mpenza va mingi tele mosusu bozokota rigueur ke yo ndenge nini yo repele lo retard lobi orepete te amonaka yongo diminenga nga mpe chef yango moni edimina makambo mais soki komikiti ezalaki orchestre moko lelo po tomona bajeune to basala orchestre basespiracadémie évolua te ndenge bazalaki balider bo batikela moto espace te bakiteti soki bapesaki privilège abi bon biso nde tozawa eza eloko na biso mais tokitisa moninga moko adirige biso ngo azala bien bon imoko eba baorchestre mosikasika yo bika eza Fairmont TV oyo eza sénateur molobeli na bino sénateur soza système ya pilipili tomati elataka varese moko mbe sénateur abandi boulon balicha versas yango na tuni boye ya mosika botikali na kini baya bapanzani tongi tobetela biso académie ya jobeteli biso tongi tobetela sikoyo tana o wana na parcours na o wana na maison mère earrivaka ndenge nini bonga maison mère biso na yolo tokomaya koseka o na kuzu nayebi akenda poto akima te tozotongola bakwati nde na bamelo engaka okima te talent ezali ti wana toseki ono toseko na kuzu kotobi parcours noleka ndeni maison mère lisusu ozongeleka poste na yo mpe entretien bata makasi maison mère nasepelaka ya trop parce que nga mpona kota maison mère na 2003 nakenda na pala faire nakenda gauche droite te nakenda mpe pas faire chef d'orchestre faire ndenge ndinga na mouvement nayebaka jour yango faire epa boyaka ta benga de la forêt bamemanga na rep oyo kakutoyaka monanga bia ye tozoya betaka bien naleli na kota nga kota donc ngai na kota na ndimaki te musicien azali namonaka mutu namonaka azulema bamoni enga na koti kaka azulema na chanter mais héritier déjà azalaki mpo biso poto na 2001 tomonaka déjà wata azoyemba deya na bakini azomeka donc deuxième mission nakomona na tak champ zulema bato to omonaka héritier azalaka déjà azalaki deja na ndenge apale wata azalaki na ndenge apale mais bakoma deya korode ba 2001 totuni bongo parce que mwa histoire na yo mwa tomona yango toyebi yango totuni sikoyo toyi toyeba faire représenter oyo abengi tone abengi phénomène parce que ezalaki la samba te ezalaki ndako te ngakende ndako afere lobi la samba naye mpe na la samba natema kutu na kwamie bayebi deyake ye kuta bamikili banini natema na kwamie mais oyo ramoni ngai bisi baona problème abito ozwaye yonde na kota nga na sani test ni pour information ebika na ngongo bana Lwanda baotala to Chisebo ya Pharaon bana Lwanda yo to bibe na yeba nani alongola kikulu na ye autant déjà muta peso azo ndazo peso pouvoir tango ye maison mère nabi kozangaka mundu ki na simati mais oyo na maison mère alongola nini na ekabe na ye po kotisa to peso kikulu na ye ekoma mosikasiko to anelo na poto ya professionnel au concert na poto soki ozangi na groupe de accompagnement soki ngozo bana poto soki azuyo te seke ayebi yote donc na zo ki kulu na ye apesa yo na maboko boepo oni ata première nga déjà muto alongola bena guitare apesa ngi la Polistar ya poli na pesi bamboto to wana la grand frère pe na mutala sanga do donc ça ko savait ya poli courage donc ya poli mutalongola guitare pe ko tunena za boye fona bunda pe na tindele guitare si ba bunda tindela ya poli c'est un beau garçon bien sûr nga pe boulot ezaki mais ye pe na mutalongola guitare tikelanga mais ezaki facilité 2003 wana okoti Polistar okoti Mimish Bass okoti Flamme Kapaya okoti masa so ko Jacques Solo c'est banzolo banini mais bon nga pe lo sala ngeza patience patience nga patience nga lo ga dembo pasata na chaîne na okoti bata ba 5000 ba okene ba mo senga ba 300 lo balo ya bobiki ba journaliste boke bana bino ya moto esa lo bolo ba misala ba komi ko senga ba journaliste ba komi ko senga mona o lega mise de 300 euros et où tu as dembo yo azolekisa caméra to vandi ku de château je n'aime pas to zomela ba biloko ba mela bino kuna na 300 o foto wanda kwana papa merci na c'est presque la nga tuna pour nga pe na yo na histoire no ya moni lelo dembo après singa na za na po na histoire na epsa keke na po
na bina na masolo mosika sika donc na rata japonais qui otone na zuyo donc nazo sangana tout so na tout ni premier concert na yo pendant temps ya ba pesi au podium pa ya police ça va parce que premier concert na yo la samba te premier ndule na yo o pendaka toi makambo po lobi ya patience ezaki parce que premier ndule no za ma toi makambo ebandi premier ndule ndiye ezaki na ngaba et na campus ndula campus na campus ndule na campus mais d'après vous premier ndule était parce que mutu tout soit obeta porte que le guitare la passe mais pour lui alors ça la de façon que on allait kabula lipa côté mobo ya zwa on peut ninga msuko pesa la été fini ba petit so bazaki na kipa on a monga benga ba balle perdue ba petit mo ba guitare so mo pe ya yo pesa ka jwa utamikili nzo ne pole yebi ke biso to ba petit na quartier pole na ka uka ngayo donc ba homo ba obeta ba mettre bamba ba pasha miliki ba Eric Bamba depuis si Eric Bamba donc police ngane bande makama wingete donc pole ba ki grand frère ba beta na orchestre ba yolo ngana rangembo na tala bango donc c'est ça quoi na yeto kutana ko pimela na guitare to kei première ndule o ebisi biso campus temke za na terrain campus latéral voulez za na campus unité mais ce que to lomwe wana to qu'est-ce que premier jour ya studio o passer nga benga ko professionnel kana bandela na poto awawa soko ye na yo o sala acoustique o beta musique soko luki mosika sika te yo direction lipaya donc c'est que musique ne koma te poza la musique tout académie déjà quartier la tête maison mère déjà BCBG o ne to tikali sa mosika sika za ngolo depo o oza no mutema mala na yeba première studio na yo na première pour na radio peut-être tamboli na nini te première studio na maison mère o betela bisonini première studio déjà ngada accompagnateur oui mais et là au monde a sepelera fait dans un betanga net na concert na to beta mi solo donc na zanga polyvalent mo na go beta accompagner mo na kena mi solo na kanda pe ko na go beta solo peut-être japonais ba no ça na fla mais sikoyo net premier studio on dit daka po e ba sali tindika lokito na ina studio me na beta te na go ba vérité mais to vanda boyo to tala ndeto lamba premier studio na beta na sous-sol na yeba na sous-sol to beta concert mo na Selembao te na nini kota cimetière kitambo ba citoyen na ba kaluka ndule mo kaluka concert à kaluka mbala mo siko tellement que logo mo ebimaki ya bien grand point habité OK palette to le gamba mo studio dans studio to kata mesure mo na kotisa donc j'ai bandé bien donc mon sous-sol mais c'est nanga dans la kati na yeba sous-sol ebima na uta kasho po ela bima générique pas générique mwana mutu ngana ota bakanganga na police ya Gambila wani aka pona kaka ubona ke histoire exacte obeta masola solo tolongwe na ya poli et na ba tu musika sika asie doyen ponga benga ko doyen parce que na yebi tolongwe wana premier studio kitoko premier voyage pona siko neto seka ko pona pa mba to seka ko na lolimbisanga na 5 pardon pona te vient moi mbale da bon ko to tele au mauti poto na academia azongi suza ko na chef na wenza lozo na suba taxa na ba nianga na baba mubana fala kim baba boko fala kim entasco premier poto suko zonga poto ko mona su famille na yo ko mona su bato tika na poto premier ngabo tuna nini neti ngape na experience na lobanga da mikilité ya omona na betaki terrasse mona kwa lukeni wana to vanda to beritier bayaka bakakol bayaka batu donc musicien so côté na maison mais to yo vendre wana donc ba petit so tout bayemba na orchestre o ba longwana ba kuma ba patron to vendre bango wana bonga na yo gape ozaki aimer po zaki mona moko asoka e po kanga il faut ya rasio na to honnêtement système mabonga système kakol ne ngabo to kotisa bango tuna nini ngaba musicien tout baleka na palais et on a le système mabonza muda suka utelaki Robino omoni Robino na lala pena bena la mona mona bo oluka nini ote ya na eka to causer lokwa ebeke ngana matato pa poete na bima pe jour wana yo mabonzo bandozo ndenge te ngaba biloko na te ndenge tika mabonzo pe na ngote papa na ndenge tika là donc c'est ça quoi c'est ça donc mais ezambo momo le gars bien omoni lelo regarder tout le temps bon souvenir on a tout bon souvenir ezali ti lelo pe na Robino mais na profiter pendant tout na yo pour Robino déjà petit na yo ya base na aza pe événement le 7 juin
La dynastie, hein? Na Maribel, quoi. Le 7 juin, conseil européen, ça y est. Bon, avant de commencer, il faut remercier Ranson. Tout à Paris Grand Arena devant 9000 personnes. Tu vois la Kenya, na sauté la pour la tenue robino. Tu là que non maman pour le phénomène. Diano là ça, yo bitro. Na osenga na vena nga Ranson, merci. Igwe. Merci na confiance, l'assistance. Pour tu bien na mikilinde to zalit. To betara bandule mso galem mso quelque peu bato quelque mais na beti devant 9000. Et puis na bandaki banda baguette bandaka ta tina suiti tagita tanta tina ba bil basali ba spectacle wana yom dozo jouer mi solo accompagnement dozo sala mambo na mi solo yom dozo couvrir na mi solo j'ai besoin na suka donc merci à Igwe, merci à Ranson, l'assistance wana au ibisaki petit na yo, et puis sans oublier merci na papi Kakol, chef d'état-major, comprendre, chef d'orchestre. Salam et Belé, merci Belé, sans oublier Igo Sente na biso. Igo Sente, on a tout parlé Igo. Oui, Igo on a tout parlé. N'inga loba beta très professionnel. Parce que yozara awawa. Merci les blâmes aussi Kasika. On a remercié, merci Penda donc na dédicace sur une émission salinga bien. Nabi Susu, comment expliquer yo ondimi wera. Mais ba collègue no pe kaka wera pas sunga bango abetsa ba on peut tout. Ka pona Didas Arena. Ba misusu ba boyi ba bi kakola benga kite ngala ya mbio pona biolo ba vérité azwi chance sur la mamsu pona yebi o leloté parce que pourquoi ba misusu quelle ingratitude bongo pona nini l'événement récent ya na bien moni famille ba boma famille ba boma famille ngaso na komolo ba leo mabe ya bandeko za mabe ba frère palais ba ko za monter mais ezelo nyo surtout bon ça ont déjà ezaki rare moi mukesa maki maison maramo a dire te so ni sonde baninga to répéter na bango baza bien donc makambo ozala ba binenge intégration na bango eza prompte so na komolo ba mabe na bango eza lokwa na tumbiza comprendre oui sénateur là tu me bien danger on nga bakisa boye oh question c'est la tunya ngote matete ki chasse ba gangi OK question c'est na tunya ngote donc tam su ba rome na senga pe posimezaki yo mais pour ne pas aller na papa Kakol le capitaine de l'équipe na Igo Sente voilà j'ai na featuring mo mais nini le kaki na jani ba baba senga ki bo matele ba note ba tunsu ba bi bo kitela yo siko ne donc événement wana yo to ba vérité bimi lelo nzambe pala la raté to membula so vérité te ko te messi là pour moi na yo chanteur te non yo kande yo nem to zaki directeur wa pone bazali na problème malgré par Kakol malgré ba tout zaki wana les doyens peut expérimenter zaki yo donc on appelle tomber yo li sous une émission na ngai na Fremont TV donc il faut expliquer ngai nini le kaki ya jani en tout cas sénateur na sepeli to aux hommes de la recherche na mbacha vélo merci au moins Jani na pese na mot de Cécile wana masanga ya mamiyu papi Cécile wana grand chanteur bon au moins o zaki na Jani za ngo de l'autre obita lisolo ati au moins ba Jani bayaki pour ma ligne là silité aux autres mo faut protéger pe gorge donc Jani atamola moi gorge pour lele lem souper a wo zo pe casser la voix mais pour la note pour la nini nzemo zaki na note normale normal problème ezali kaka na timing ya makambo na nini mais ata akashaki bongo mais aza naza bon chanteur bambala nsima oyemba na ye tokende ngo bapolémique te tongo tokende ngo aja naza ndekwa nga mpe aso amoni ngai yebika ndenge abenga Blaise donc c'est mon frère tovandi na yolo tovandi na mombele tovandi na matete tovandi partout donc c'est mon frère eloko mabe ate aza mwana palais donc bat internet ba musicien biloba ba musicien boluka couloir tous les chanteurs hein muta ko confirmer biso position ya les aïe lokola mosika sika lobby les boye bango pe na ba TVT expérimental lobby professionnel à lobby on a comment mona ba chanteur mso mona na TV sali mo exercice moi vocal na TV ajana grand chanteur ajana grand chanteur to bossa raté pour chanteur mso mona osanga voix bien te yeka yevo meki vocal te to bossa raté ba jana baba mbia ka chant mais ça la magi mudu ça guerrière voix dans la caprice na ngola m'appelle lobby bolem so comme cassé donc c'est le mois d'IET tout sauter page sikoyo po yoebi à part boye soko posani mabele nous a fait passer tous yoebi tous des personnes à date à coste donc tonga sikoyo
Mais par rapport à la sortie médiatique, par rapport au conseil européen, c'est pour l'événement. Pour les pays, la musique événement n'est pas mon nez. Pour la date à la cause, pour la dose. Donc, on a compte ça, s'il vous plaît, la gamme. Il y a un conseil, papa. Il y a un conseil, un système à vie. Sur tes pages. Donc, il y a un ministère Abunda. Abunda. Ah, bon, mon père. Yolo penda to boma yolo to boma penda yolo na bomi yolo te me omoni so to landa bino wana to me mama baya to boma yolo te tuna nini attendez onanga asa musala bien a honorer quartier bata quartier wa chepo biso tout à simana ah pona ngumo batali ba vovo tangu e ba vovo kaluji papa izino kusu bana to yolo ba prophète ba eko ba tutu wana prophète Jerry na bangu bakuna na Tinel ba ligadin ba divingi kuna na bosete bana yolo inspecteur Pindi Moke Ivan Judith a forcé ya merci les doyens lobby la cause c'est courage tous donc mosika zane muta polémique te yazali pour maele leke beretala ka pesa ba lignée yango tolobi père to bandela to nga to pona kosukisa to linga moi meilleur souvenir na yo na maison mère na mauvais souvenir na yo na musique donc meilleur souvenir na musique na mauvais souvenir na musique poto ke na so na kokata sénateur autour de ma question mauvais souvenir na meilleur souvenir bon na vie ma ramiso de la mo bulu moi bien ba mauvais souvenir d'ailleurs na na tikala na tikala trop pendant de 2003 jusqu'à 2008. Comprends? Mais elle a voyagé dans comment il pété. Pour le premier voyage, on a Goma. On a fait recherche de poules, on a JDT. Les Arabes bien, mais elle a porté bandi à Londres, bandi dans la route à la mer. Mon avis, elle l'a raté. Elle est fondée, elle a fait fondée. Donc, la vie continue. Nous avons béni de Bibiso. Merci. Bana kini bana mon mais natanga tabat nanga tena ebi nenga loba nenga zong selo parole yo te feza yo déjà tozaki na posta na odo leto moni makambu ya Grand Paris esili mutaya suna buzoba na TVT parce que ya lobi oya na mona ba to bimika ko yemba ba ko na kaka akoti ma vokani na TV awo vocal ya Jani souffle wana Jani a grand chanteur ça pipe a grand chanteur papa keba la cause azo seka eza pena bien te ya mosika bito chabo wana ezelo côté to ça seki donc c'est pas bien tous doyen yo boyebe sika to bandi po na paro na mona yolo ata ba benga nga muta tous les communes 27 communes le bas dembo parce que na yebi trop to kinala ba japonais ba kulungongo na ba sibu na ba nini tas bolingo donc dans les bons donc mboteka ndenge zalaka on a Tino Labo capitaine à Kalamu akotaki Tibo Labo capitaine à Kalamu Tino Labo na raisonneuse à l'époque Californie les anglais de Yolo Jitwa na Luanda présent pipile mon continent Luanda va changer à Kakwaku Shadow ya ba mécanicien ya nini père pona kosukisa moi en tout cas pona kosukisa en tout cas merci to la chaîne au Fleur du Monde HD Monde et pas Dembo. Na sepel la yope ba courage na yo et merci père courage yope si sous force na zalande malembe sénateur musala kitoko au niveau za mbango lingo ka coach te modérateur lingo ka été mabe pona nga en tout cas ba tutu boto la na chaîne o ezamba liboso na plateau to bete sur na plateau yango wana et puis na même guitare te wana pena faut pena ponga na ba partie no moyen na beta wana munoko ezate na même guitare na bosante na pesika mbote ato na Château Rouge na bosante Mbutalombi na face na biso na bosante chez Diezola masa na biso ya ba agence donc agence ya kitoko et puis na bosante Jimbo Fossa Saint-Angelo et puis na bosante mutu na ngai ya Ndiris boutique na kata Simplo Dagia là na salon et puis sans oublier Tino Labo capitaine à Kalamu. Et puis sans oublier Flavien Panda, Moutunangaï, Patrick Mbinzo. Et puis Nabo Santé patron mon migolo faut boire retro Gilles Yale déjà. On va voir d'avance. Migolo na représenté. My bro, me I call you. Et puis Nabo Santé Patrick Sakombe na gata Londres, moi na Londres na solo et puis grand sœur na Londres dans Mujinga.
et puis à ma fille côté bazali et puis batutu balingaka biso bolandaka befo position yebana bientôt pendula toto beta arine ezobima po botala kaza badembo bazali na bakamera oyo bazali na bakamera mo bakamera déjà mendula yebima merci mais batutu bazala focus basomba billet semaine prochaine bapibe bali mpona Adidas Arena mais est ce que balobi 3 dates c'est ça 3 dates to zaleni to keno makambo wana te eyeba na jour billetterie fongama dile manzaka mwasi nzambe bambote belé maman Claudine Kinwa Golf Gizola Dembo Mbokota zali beauté zongi so à 0 bambote belé nkola komisama merci donc pona kosuki sara ndeto lobi invité na biso yo à répondre bino kitoko na obakisaka mbote na benoli bekola mbodi et puis na bosani te limbisanga mpona photo obeta na batontolai na shulai donc diolai dembo na invité yo le 29 na invité te yo kozala ozo bayolo mais dembo photo pesa ye invitation et puis na opesa o numéro ya Samba producteur obenga yo mo po logo ezala ko otamsaka caméra bote na mbacha munene boye sans logo balwela ta moi ichi yebisala yi yebisa tontolai abetela biso bora suka betaka générique ça y avait quoi famille là bonne chance producteur biso za biso pour la promotion Samba Moute Samba papa Flavien mes condoléances à Koufisi et puis batuto debout yolo to kutana le 29 ya début yolo Paris début yolo Luanda pe présent pipile moko présent bana yolo moko nzabana yolo courage batali papa Izino to kutana biso tous les 29 na concert à famille là au revoir toujours et puis par rapport à Maté Air Maroc et Keio